omona ndenge succès affaire eswisaka bino motema kozala golo eza avantage na vie mais kozala kifuelele eza souffrance na vie otikalaka toujours ozolelalela na kombo affaire bolinga affaire makasi me botanga bozanga ndenge nini ya kosala parce que bakote bokotela kuna esimba te yango bomoni kino fo bokanga boye bofinga affaire po bozwa place affaire aza ya biso aza mwana nzambe biso ba oto yebi musique tolinga affaire parce que affaire azo incarner la musique congolaise au vrai sens. Ferry Gola, c'est lui la musique congolaise. Ferry Hervé Gola, l'homme derrière le meilleur album Dynastie, pour la première fois de sa génération, musique congolaise et Kotana, hit parade et comme appelle top 100 albums les plus vendus en Angleterre, c'est du Ferry. Ferry Gola aujourd'hui incarne la réussite. Pour Ferry Gola, succès, ce n'est plus quelque chose à prouver parce que tout ça est énorme. Namboka le Angleterre, bayoka lingala te. Mais Ferry Gola a porté la musique lingala là-bas. Parce que Dynastie de volume 1, et bêta mise en zembo anglaise en quantité, française en mouké na kati. Mais bayoka en Angleterre. Écoute, na top 100. Alors, yozo ya kuna finga biso na moi. On a ba commentaire que non Ferry Gola za local. C'est-à-dire là que vous avez maïl était moutezo salati. Si vous battons beaucoup de biso bangwana, en Angleterre ba ibi bangote. Na top album les plus vendus na top 100 azate mais ce que vous avez fait dans le commentaire que nous Ferry Gola local omona ndenge succès affaire eswisaka bino motema kozala golo eza avantage na vie mais kozala kifuelele eza souffrance na vie otikalaka toujours ozolelalela na kombo affaire bolinga affaire makasi me botanga bozanga ndenge ya kosala parce que bakote bokotela kuna esimba te yango bomoni kino fo bokanga